mafuta ezaka bato ya esi de bato bandolambela yango jamais lamuka ne tombera pas. Nzete ya mbila eza mpona mutu nyonso mwana ya Kongo nyonso voire même à l'international basalelaka nzete ya mbila. Mafuta ezowuta bandundu, mafuta ezowuta Équateur, baye awa basombi yango batransforme yango na société oyo esala basavo awa na Marsavco asalelaka nzete ya mbila to asalelaka te. Sikoyo boyebisanga nano Marsavco na kati ya logo ya bato ya IDPS basalelaka eloko ni lamuka oye sala analyse okomona ke nzete ya mbila oyo ezali symbole ya bopemi ya mboka na biso ezali significatif lamuka oye me bango lokola batia basinga babloke soki misapi ya nani soki maboka nani c'est-à-dire base bloke bango moko mais soki bameki kochange logo mosusu peut-être lelo toza date nini toyoka fait 4 mois oyo etikali peut-être bakochange makambo mosusu mais lokola angi makambo nyonso na kati ya drapeau na bango ekosimba na yango lamuka oye yango wana bandeko na biso esengeli tozala na confiance na se ya nzete na mbila na biso oyo eza na kati ya logo na biso na kombo ya président élu Martin Fayulu lamuka oye bandeko lelo soki tozongi moke na mwa information oyo etali liwa ya seribe okende la fois passée n'oublions pas les informations que ressort le gouvernement tozolobela justement M. Félix lelo oyo bazobenga baexperts internationaux baexperts scientifiques lamuka ne tombera pas po ete liwa wana eyebana soki tosalika analyse simple lamuka oye récemment awa ntango M. Félix azalaki na kati ya mbuzimai alobaki nini te alobaki akotikala koyokela ta mutu moko te akosala oyo nyonso alingi asala esuki wana te aye kobayisa lisusu droit de l'homme ata yo droit de l'homme nakotikala koyokela yo alobaki aloba te yo moko oyebi objectif ya droit de l'homme atelemelaka likambo ni lamuka oye bon même pas 3 mois passés banda utaki mbusima même pas 2 mois toye komona bato ya minene baye kokangama epuis bobosana te aloba yango aloba boye maloko ekotonda boye te sikoyo tomoni bagrand politicien Mike Mukebai député to député te na prison te oyo mosusu wana nani bato ebele bakangami kaka nsima maloba na ye wana me lelo yo soki tomoni moto monene aye kokufa biso tokolobake nani abomi ye yo outi kolobaka récemment okoyekola ata droit de l'homme il a été beaucoup critiqué voire même basala nzama bakritikaki ye voire même Top Congo balobaki yo te Christian Luswakene nanani na Thierry Kamboni bokomi bato ya opposition mpona nini babanda otelemela makambo oyo ye moko alobaki na kati ya mbuzimai mpo ezalaki malamu te bandeko balobaka baparole esengeli toteste topese bamona biso préméditation ezalaka malamu te ndenge toza awa quel que soit niveau ya kanda koyebisa moninga to oyo tosalaka na ye to oyo bomesana koloba teke na koboma yo boye te ata yo te moto obomi ye soki bazwi kaka bamona bino bo bandosola bameki kobimisa yo olobi okoboma ye na pokwa moto akufi bakokanga yo to bakokanga yo te lelo yo selon moi selon mes analyses lelo yo koloba ete akotikala koyokela motu te akosala nyonso oyo alingi asala akotikala koyokela ta droit de l'homme tata oyo akufi c'est-à-dire c'est au nom du gouvernement lamuka oye ti trompe ki yo ozokebenga député ya pamba maloba na yo moko nganga lamuka oye bandeko tosalela sentiment te mboka eza ya biso nyonso mpona oyo etali baélection lamuka ne tomera pas bandeko c'est de la honte eza mawa comment se fait-il république ya Tchad eya kobenga M. Félix ote ya konjouer médiation entre baopposant na équipe oyo ezomema transition tiakinya po ete maélection esalema malamu yango nde oyo M. Félix alobi mais comment ne voyez-vous pas la poudre qui est dans votre tête, dans votre jeu, dans vos yeux, vous ne voyez que la poudre qui est dans les yeux
des gens de Tchad. Boyeto boyete. Boni boni ozomona poussière oyo ekoti na kati ya lisu na yo te okende kotala kaka ya moninga oyo aza na Tchad. Soni to soni te. Pe bato ya union sacré bazokumisa. C'est de la honte. Lelo kokanisa te ke eza esengo soki tata nani député oyo papa na biso mbo awuti oloba awa alobi lembalema alobi badepute oyo bozomona awa lobi toko se représente awa bancien député bakozala na 5 akosi te eza ya solo mais makambo ezoyinda awa toyebisi bino ke ce fichier doit être audité par un cabinet renommé international. Vrai ou faux? Vrai. Bandeko soki président Martin Fayulu azalaki na raison te avant te topesaki bino information émanante ya pays na biso yo neni États-Unis d'Amérique. Les États-Unis avaient beaucoup encouragé les opposants congolais. Pona ba pression nyonso bazosala pona nini te bakumisa seni ya Kadima. Soni to soni te. Et puis bayebisi ntango baencouragé biso baye koyebisa seni yo esengeli osola na baparti prenante nyonso bazo insiste ka élection esengeli esalema lamuka oye. Mais avec quel fichier? Bato oyo basili soni ils savent très bien que non, ils ont lamentablement échoué à leur mandat. Yango wana bandeko bazolinga basala makambo kana na mutu makasi lamuka oye. Nazana camarade moko ayebani kitoko na conseiller basala parce que on a conseillé à M. Félix. Mais c'est wana zoloba nini? Mboka na biso eza pasi. Ba opposant oyo bauti na kati ya opposition badirige mboka lelo balingi te baninga na bango ba opposant baloba. Comment se fait-il M. Félix aloba akotikala koyokela ta opposant te oyo elingi asala akosala yango makambo na bango ya audit externe renommé international équipé yete mawate. Mais vous allez les entendre parler ou non? Nous on a combattu pendant 37 ans. Pour quel objectif? La Moka ne tombera pas. Bandeko, si le Congo ne change pas, c'est à cause de nos politiciens. Oh, il y a le Koso Yambo. Le Koso Yambo. La Moka, oye. Bandeko, Towe la Kate. Soko Towe la Robotika Biloko na mesa. Qu'est-ce que nous avons constaté? Na Mupukaka, 5 ans ya pamba ya mandat, M. Félix. Aligné, asala makambo nyonso kaka na 5 ans wana. Awa minito yo, awuti ko bengisa lamuka oye. Awuti ko bengisa francophonie ya. Kaka po bamona ye, lamuka oye. Ba pesiye azalaki président ya Union africaine. Vrai ou faux? Vrai. Asalaki na yango nini? Lamuka ne tombera pas. Récemment, on a évité ce qui est silité. Aza président. Lamuka ne tombera pas. Aza président ya Sadek. Asali na yango nini? Mais azo sosolade. Nyonso wana apesi yango po abongisa mboka. Mais mboka ezoko kaka kobonga te. Lamuka ne tombera pas. Yango wana bandeko na biso eza pasi pe mawa. Eza pasi pe mawa koyoka makambo oyo ezosalema na gouvernement bazomikumisa oyo tozosala malamu. Mais yo soki osali malamu bolamu na ye eza peuple congolais ayebi yango. Mais kana no kodite seni yango wana par un cabinet ya bien po ete tokende baélection yo ozobanga mpona nini? Yango wana bandeko na biso tozala na confiance ya président na biso po ete na nzela na ye mboka ekochange boyete mingi ya koloba ezali totiki maloba epai ya ndeko mosusu po apesa biso bainformation. Merci na biso. Bonjour à tous. Bana Martin Fayulu Madidi oye. Bana Martin Fayulu Madidi oye. Bana Martin Fayulu Madidi oye. Nani mokonzi? Nani mokonzi?